Mbote mingi bandeko balandi ya GrindNet Congo TV, la chaîne de référence. Nayebi ke boza ebele pona kolanda émission na bino o ezali présenté na Bob le terrible Bob Bukasa. Nayebi ke ma question ezali ebele pona kotuna vraiment émission oyo mingi tozolo de la mini émission oyo tozali mingi kokita na ba terrain pe koyambela bino bato bino bozo senga lelo tozana moko ya ba pasteur o babengi na kombo ya lité ya kanda tokosola masolo mingi o etali ba problème nyonso oyo ezoleka na katikati ya ba etonga pe basali na nzambe ebele oyo bakoma désorienté vers la richesse. Donc bozui et bebisa ba orientation spirituelle au bazaki nango mingi bazaki kosela nzambe na bosolo kasi kozwa mo mosolo mo mituka kokende poto kozonga et memi bango na ba désorientement na minute tozomona ebele bakomi kosala ba bêtise ndeti oyo uti oleka na église mo songolo o na préféré kotanga kombote. Il y avait un pasteur azaki na micro cravate na ye ayeba kité que ingénieur de son na église a kataki son vu que il faisait abane ko sa ba plaisir na kati ya bureau maloba nyonso abane ko loba ezoyoka na ba bafle binomo webi kilti ya dimanche ndeza la soke sili ebele bazozela bakutana na pasteur musu bakutana na ba prophète bana ningi zalaka surtout mingi batu bazela ba mama na ba papa wana bavanda ba pasteur aloba makambo na kati wana vraiment o kapena ke non ser nasi vraiment yo pena sime munene. Donc lelo ko le katenga na vraiment fo toza le sika moko boyebika ba dire wana na koki ko loba na TVT po mone bele bazotalanga pe bala mike bazotalanga ba bêtise o abimisa ki wana yango wana nde lukela ki ba problème église na ye ezwaki vraiment bopanzani batu mingi pe bakendaki kasi lelo tokosola yango na mosali ya nzambe lité ya kanda tokobeta na vraiment ba réalité o ezoleka katikati na etonga na nzambe. Sans plus tarder, je salue le boss prix suprême. Bientôt là, je reçois pour vous votre humble pasteur lité à Kanda. Donc, sans plus tarder, Régie, Salabiso Maramouande Zalakaka. Mbote pasteur lité à Kanda. Oui, Mbote papa. Bonne santé. Santé par la grâce de Dieu. Tata na bisu ya likolo azobate la paix azobomba. Pambate mobateli eza bobele nzambe. Na sena moi okoko tuta tolote olobake omi bateli na makasi na yo omi bateli na pouvoir na yo na pamboli ya wenzambe tata ya likolo lolenge akutanisi biso lisusu tangu nazomona yo na se sentir ki bolenge kati na yo. Amen. Mwanda mbupe ya bolenge kati na ngai kasi kobosana te liwa ebanga ki bolenge ya mututé. Très bien. Eza pe na ba jeune lokola yo na misusu na minute bazana kati ya ba tiroir ya ba morgue, misusu bazana sama bele, misusu na kati ya ba mbetu ya ba hôpitaux. Mutu abatela keza bobele nzambe. Amen. Elingi koloba te ete lokola nga na mutu munene batela kate. Elingi koloba te lokwa na mutu mukie ebatelaka te. Mutu abatelaka eza bobele nzambe. Libota ya wanga nzambe ya likolo na pesi bino mbote. Tata ya likolo abomba pe abatela bino akutanisi biso lisusu. Malgré santé zwaki mwa kokoso kasi na ngolu pe na mawana ye apesi biso lisusu makasi apesi biso lisusu bokutani. Tata apambola biso. Merci beaucoup, vraiment exhortation na kitoko. Merci. Donc sentir loin de l'éternel à Zoloba. Mais pasteur, on remarque que katikati ya baninga na bino bosa musa nzambe na bango elongo désorientation ekoti makasi kati na etonga nzambe. Effectivement, kaka nengo lobi ete tika toloba ete botengami eza makasi na makamwa nzambe. Yawe nzambe merci. Tango benga kinga na ministère na regretaka makasi. Na lobi nzambe obengi ngai elenge boye pona nini.
na se senta douleur, na se senta choki ya makasi. Pona nini? Kokoma mosali na nzambe ozala papa, ozala jeune, esengeli otambola na ba norme oezola kisake mutu aza mosali ya nzambe. La nanga na bokebi s'il vous plaît. Libota na nzambe bo fongola matoi. Bo matisa pe mwa volimi lisusu na bandaku na bino. Bo yoka message nini o na ningi na pesa. La nanga na bokebi mon cher. Nzambe tata ya likolo tangu abengi ngai na lela na regreta na lobi a nzambe eloko sali okabiki bolenge na nga avant na maboko na yo. Pamba te kosalela nzambe to pe kobongola motema eza na ba norme pe ba principe esengeli mutu a respecter. Bokomona nga na vie ya babar lisusu te. Bokomona nga lisusu na vie ya masanga te. Memi na kokende kotala ba concert na kati ya fikini moyena kende lisusu eza te. Na komi kaka plus ifo na tala kaka makambo eza ya ba chrétien o eza ya bonsambe. Na respectaki na tala kiteke biloko kitoko ezobima na mokili. Ah! Ndeko na ngai. Ngai na vivra na epoki ya machuapanga ya hip hop. Bilamba minene ba pantalon minene. Lelo toza na epoki ya kangadadi. Mama yango nini yango kangadadi nzambe. Mama oyo nini yango kangadadi nzambe. Mpona kolata ifo landa te landa ya mukilo mo iteke nazo expliquer yo landa ozo kene mopanzi mon frère nazo expliquer yo ozo boka bien landa nazo ko expliquer yo na rata biloko ebele. À l'époque biso tozolata bilamba minene tozolata style américain. Lelo tokomi na style ya fashion mon frère. Na yemi nzembu wana po na obeta lisolo yelamba. Nazo kene na question otuni ya botengami ya basali ya nzambe. La nanga na bokebi. Lelo ba jeune fille bazolata bakola. Bazolata bakangadadi. Toyeba ki file ya matungulu kasi lelo nzoto pe bakomi kolati sango file. Okomona mwana mwasa lati soutien moko ya file. Eche madodo bozo mona tolo na ya pembe na kati. Mwana mwasa kolata jipi moko ya mukuse. Abakisi kola moko ya file na kati. Eche madodo ezola kisa couleur ya nzoto na ye. Mama oyo nini yango kangadadi nzambe. Mosela nzambe. Oyo nini yango kangadadi nzambe. Nyozo bwaka onyosi rappeler. Pona kolongola ifo lala ifo babenda. Ozo yoka style ya sika. Namona batu musu azolata kangadadi. Alati ba chasser na nzoto po echa mwa muselulu na kati ya nzoto. Kasi nzambo benganga elenge. Lelo shimboki ya shika te bimi na mboka oyo. Na munoko nange etikali kokota te. C'est ça. Shimboki ya shisha oya munene bachaka choboy. Boche whisky na kati. Makala moto likolo. Na yo ebinde niki bachaka whisky na kati. Mon frère. Ozani eloko bolakisa ngai te. Ngai eloko nyonso soki bimi ata naza serviteur de Dieu. Fona mekata muke na yeba sona ngo eza ndenge nini. Mais moni te ke wana yo pe ozobunga. Papa na te aka mutu eloko nga na salela te. Fona salela vana te yango mutu bien. Un vrai serviteur de Dieu. O saleli to kote yango batu ndenge nini. Mais faut saler eloko malamu parce que yo ndo oza leader d'opinion oza exemplaire. Oma basela nzambe vraiment ingénieur Simeon Bokele ozo capacité na biso ya kanda Bobukasa. Nzamba tali na livre na ya souvenir. Na saleli kitoko. Ayebi singa moyena tiko na poste ya sie ezati. Nzamba mati singa yi akomi singa lelo opposant.
il y a toutes les religions. La nanga bien. Je suis opposant, il y a toutes les religions. Musulmans, na obanga diare na binote. Oh. Sobo saliere na kote la binoti na kati. Oh. Kimbangiste na kote la binoti na kati. Oh. Paul lelu ekomi buzoba makasi na mboka. Lokola tata za mutu buli, mutu munene nenge papa Simon Kimbanga zalaki mutu buli, ale bazwi pe mwana na ye basali nini. Bachepe po ya kokani na tata na ye mutu buli. Wana nani? Makambo église na lingi lisu biloko wa photocopie te. Wana église nini wana? Na lingi biloko wa photocopie te. Eza te lokola na église tata za mutu buli, misu minene batali te mwanu ya kokana na tata na ye. Ah. Allez, to pesa ye église. Botika ba bêtise, je suis opposant papa. Moment que je suis opposant de toutes les religions. Na kati ya mboka oyo. Et si ka nyonso koka bêtise na kati ya église benga ngai. Landa désorientation. Yo tanga na wapi? Nga. Hein? Mala mwana c'est Raphaël. Félicitations. Vraiment, bande ko balandi bozo mona mosela nzambe azo pasola azo fungola. Là je tiens à remercier Patrick Okito vraiment ozolanda ngo bien les boss suprêmes. Mosela nzambe décortiquer vraiment to yo kasina lobate ndeko na ngai. Tozo yo kayo. Ozo compliquer nga vie pona nini? Yo sote na mboka oyo. Jamais. Meka na ngote yazo. Eza pasi. Na okokate. Te meka te. Na okokate mosela. Meka na yo nana. Eza musala na yo. Zwa na kabeli yo. Eza musala na yo na okokate. Na kabeli yo Bible te papa. Zwa koma na onga ikasi. Pardon, limbisa. Totika ba blague ko mon frère. Tika na te ya makambo na ote eza très capital. À vous. Kelasi est comme ça mosali ya nzambe. Ah! Pas jusque là. Classe que ne komisa mutu mosali ya nzambe. Nyonso wana pona nini? Avandaki na bande de l'école. Atangaki kelasi ya bien. Ba boti ba soutenaka ye. Lelo atali alobi te. Nakoma mosali ya nzambe. Okomi mosali ya nzambe na biti nini? Okomi mosali ya nzambe na fonction nini? Okomi mosali ya nzambe na orientation nini? Papa, ndozo mona lelo na mboka makamu na nzambe etengami mwa mukie po ba infiltrer nde ba kote libiso na kati ya église. Landa. Église eza ndako na nzambe. Église eza siko toyaka kosangana pona kolela mawa na nzambe. Kasi kombo tozo mema eza kombo ya irresponsabilité te. Eza kombo ya responsabilité. Kasi kobosana te. Yo irresponsable. Soki obebisi na biso ba responsable ba kobenga biso banani ba irresponsable. La nanga na bokebi. Boy. Omoni nzambe ayebaki le pourquoi. Nzambe ayebisi nga nini? Nzambe ayebaki ete avant benganga na ministère ayebisi nga lobi kenena nkotanga criminologie. Oh. Ngana tangi na criminologie mon frère. Pasteur ozobangisa ngai yo sa criminologie. Ngana mon frère na okosa yo te. Naza na diplôme ya criminologie. Na ndaku na ngai. Naza na diplôme ya ki ingénieur na Ista Mushetu. Naza na diplôme ya maître avocat. Oh. Naza na carte ya musala soda na FARDC. Oh, mais c'est comme si yo sali nyonso. Mon frère, ngana muto osakanela te na mboka. Mais ezomonana vraiment. Baboti batali balobi te. Mwana na biso azokola nzoto mai mai. Tala tolo ya mwana ndenge sanini ebimi. Tala mwana bote o azobimisa. Mwa biso baboti to encadrer ye esate. Baboti ba parents botika vie ya confiance. Mon frère, confiance ba pesa ka epa nzambe. C'est ça.
confiance bapesa yango n'importe qui te. C'est ça. Mwasi moko apesa mobali confiance, mobali a décevoir ye. Mobali moko apesa mwasi confiance, mwasi asani a décevoir ye. Mosali na Nzambe topesa ki confiance asani a décevoir biso. Trouble moko ekoti na minute on na mboka. On a ko papolela ngo penza batu, bébé surtout na église. Nako bete bato lolengi wana na papoli yo na nyati yo. Na kwesi yo okota to hôpital papa na attaqué. Attaqué yangwana ndé. Te na tuni na attaqué siko. Yangwana ndé tozo. Na loba siko eloko ezo permettre na kota siko boloko. Yangwana ndé posa. Na panza siko yo. Merci. Topesi yo mwana. Obeti maboko. Papa, na mosali ya Nzambe. Ndimelanga na mosali ya Nzambe. Na ndimela ko makasi yango moni. Na sa photocopie ya papa na ngai te. Batikela nga église te po na za mutu munene kokana na papa na nga te. Na za un bon serviteur de Dieu on Nzambe moko abenga pe apona. Mon frère ko sa ba blanki te. Mais oui que non tokoti na makomi te. Tokokoma. Ah. Zala calme. Ko bazo zela pe bayoka makomi. Zala calme tokokoma na makomi. Zala kimia. Na ebisi yo zala calme tokokoma na makomi. Na ndezo chabwe nazo banga po yo sala criminologie ozape maître donc. Nazo ebate onazala ngai oko blaquete. Zamba ebaki le pourquoi fona bana na criminologie. Mon frère lingina mona michopo na yo. Oh, pardon pasteur wana e komi makamususu. Eza mambo to yo sa awate. Po wana e komi banga Nzambe hein. Oh. Mama yoka ngai. Je suis prêt na se sacrifier siko vi na nga po na bino. Soki oyebi mosali ya Nzambe moko azo bebisa libota na yo. Mama, na kobengo mama zoba po nani. Zwa numéro na nga téléphone 089 78 37 29. Mosala Nzambe adefa yo mbongo azozongisa te benga ngai. Na sala criminologie pastorale. Oh, na théologie. La nate po ah mon frère na linga siko ba black. Mais ngai ipona oki criminologie nga na yebi ke osala criminologie. Mais so bi ya pastor criminologie pastorale ezala raté. Papa ezali. Yo tang otanga na ba vanti. Oh, criminologie pastorale ezali. ah, mais faut na apprendre non pour na théologie. Na yebi si yo criminologie pastorale ezali. Mon frère na yebi si yo bongo. Donc parce qu'il y a des pasteurs criminels. Papa. Ah. Ozombuye maté te ba ko comprendre likambo ngo ndenge ni na loba. Mais keno yebisa bango vérité tant on lobi criminologie pastorale donc c'est qu'il y a des pasteurs criminels oh yo zota. Oui, na sala criminologie pour permettre ngana côté là ba faux ba serviteur de Dieu. OK. Très bien. La nanga na bokebi. Ma sœur yokanga bien. Mosali ya Nzambe moko alobaki ane o ekosila te. Foyo bala. Soki ane sili libala ngo moni yango te mon frère, ma sœur benga ngai. Benga nga na se sacrifier corps, âme, esprit na nga nyonso pona yo. Na bomelo ye. Mama na boma. Papa. Boma ye kotikete pona moni vraiment. Te wana na ebisi yo. Tala. Problème nyonso bozana ngo. Na ba serviteur de Dieu na ye pona soutenir bino. Na ye pona sunga bino. Na osala ba jete. Na otiama ina munoko te makambo na zoloba. Nde yango zomona. Mboka eza mboka na ngai. Ozolanda. Nzamba chenga na contrôle ya nyonso. Omoni nenge l'État azo contrôler nyonso eza na mabele na ye. Nenge ngai pe Nzamba chenga na contrôler nyonso etangami église. Même ne kankar na kote la kabango. Je suis prêt. Même dans ces derniers jours, na kote la kabango. Je suis prêt. Siko Nzambe siko dans quelques jours. Ayebisinga na bate la kimia. Aningi siko ayebisanga nengeni ya kote la siko ba chef coutumier. Parce que autant ma commis. Na memo siko na dimension élevée. Totanga ma commis. Ouais. Oye zolongwa ka ndengeni. Zela te mon frère matanga kasi te tanga. Tanga te tanga nanu simba te tanga. Na koyi ko tanga te papa boete boete papa boete.
Boyete vraiment, papa boyete. Tanga esili, Te, esili mon frère. Boyete. Esili kate loko na omoni yo. Kata te. yoka, omoni bandeko nyonso bazola na biso. Kata Baza na besoin yondo tanga makomi. Te na moni Ota okomo mosali na Nzambe po tanga nde. Yo mto pesa Oye bisa biso o Bible lobi. Omoni teke mingi tozo kena libanda pasteur. Ah, mon frère. Zwana nuti. Sunga biso vraiment yondo tanga po eza Bible na yo. Pardon pena. Mosali na nkolo tanga pardon. Vraiment eloko ozo sala nazo linga ngo ata mukieti. Eloko ozo sala o. Oyebi ke o eza chaîne na biso o balingaka makasi Quint Night Congo TV basali mingi o bazotala po basali na Nzambe msusu pe bazotala yo baolinga vraiment batuna biso eske makambo wana nyonso azoloba ekomama wapi yango moni nga nazo insiste mingi tofanda na makomi po ozokende bien siko mwa mungu ya makomi pe kosala biso malamu totangi fongola pe na oya yo o bando koma nazotala zwa plus 243 wana wapi 89 wana eza numéro ya telefone 78 37 29 benganga na opeso verset biblique en privé. Oh mosali na Nzambe na ko pesa ngo na miso ba tutende ba koma ko yiba nga ba verset ba yiba mais verset za o ekomami na Bible ba ko yiba papa ba ko yiba nini na Bible o esekomama eza rekodi ba ko yiba nga verset biblique so kutu mutu abimisi miziki na ye ba yibi bako yiba ngai. Donc na comprendre que pasteur aza na ye na ba verset biblique te yango azoboya ko. Mon frère ko contredit makambo Nzambe te. Mais ça oyo zo sala. Oswanga siko mabe. Oh. Na simbo na nzoto. Oh. Mon frère bi batunga na beta na mboko. Oh. Mais yo za mo sena Nzambe makambo yo zo luka o. Oh. Mais o eza makambo sous na ebité vraiment émission na ngai comme nga likambu vraiment pasteur. Problème ni. Mon frère na buko mbanga. Oh. Na so ala pona lobika otanga makomi. Bomoni vraiment na comprendre te ba fanatique nyonso ya pasteur lité ya kanda bino mo bozo mona makomi ka ndezo lukela biso na ba problème donc na yebi te ba verset na o ba koyiba soki abomba ngo wapi mais ngai na yebi ke suka osala nini aotangela biso ka makomi. Merci. Libota na Nzambe bo retenir quelque chose très important. Tata na ngai ya likolo apambola pe abomba bino na yebi ete mutu nyonso aza na bokebi kati na ye po na citation oyo tozobika na se na moi na batango ya boye mokili ozomona eza na makambo ebele mokili ozomona eza na barealité ebele. Pasteur. Oui papa. Jonathan Bokungu abenga kingai mosika na États-Unis alobi na ngai na tuna o question o eza très important alobi asali constant ya komona presque ba pasteur mingi o babandaka na souffrance babandaka na molimo ya kosalela Nzambe mais kasi soyi bakomi na bomengo bakotaka mingi ba science occulte tokomona ba pasteur PD ba pasteur mingi bakoti pe na monde ya ba viol ezani. Effectivement, na ko claircir lisusu libota na Nzambe bien. Ndozo mona lolenge tozo bika tope lolenge tozo vivre lelo esengeli moko na moko ayeba. Na loba kaboyi. Kozala mwana mobali tope kozala mwana mwasi. Même na vie actuelle boyi. Mbongo na succès eza eloko moko mystique. Très bien. Eza na batu ebele azala na ene eloko te akoka kosala mutu mabete. Kasi tango akomi na mbongo azui facilité ya kosala batu mabe. Landa nazolanda na bokebi. Bible ezoloba na mukana na Ecclésias. Soki Lévitique na Lévitique. Ah, parce que moi autres t'attendais boy. Ah, biso batu to Hollanda. Bonga mutu na sala Bible. Ah, mais yo za mosala na Nzambe, faut za na maîtriser eloko. Kombo na nga na katia ezali. Ah, bazotanga biloko ya batu na yebi kutu ane salamela te. Glodi bingo yo muto sengela kingai pasteur lité ya kando. Moi makambo lukaki o sili sango. Zo mona ba église de noir so Bible mbriye bango bazu ba kati yango. Ngakutu tina protéger ngo fo lo ba ke papa za mutema malamu. Oh. Mais yo za exemplaire yo za lo wa batwana te landa te na koko lo ba pe Lévitique na koko lo ba pe Ecclésias
bino moko bo vérifier na ba volonté na bino. Oh. Et bon eloni reprouver ozolo beza solo. Ah, ndeko na ngai. Siko no oyeba te yo komi nganga na komi yo bien likamu nini. Mon frère, nous avons besoin d'éclaircir le peuple de Dieu. Bon, ce qui est allé en Lévitique, au monde yangote, aucun ecclésias. C'est ça qu'on a dit là. Wana school toke na Lévitique combien peut ecclésias combien? Tala. Lévitique combien? Tala te toke yi, que nous lukano na Lévitique. Mais pour ça la posa na yo siko yo. Pour na moni siko yo komingai. Vraiment Nabi ke boze belé bolanda biso. Moussa na Nzambe il était à Kanda. Na lo bali suste, na Aza mystique. Sala biloko na yo moko. Ah, na lo bali suste. Siko bato bazo zela yo exoté. Eh, na lia pena banda kuna bango te bavanda. Ah, na ebiso vérité na lia na ndako ya mutu te bovanda. So tinela nga mbongo na zongi selu yango. Ah, vraiment Dorcas Kulwena. Donc, quand tu l'as na oebi makambo likambo na ninga na loba eza très capital au katingai. Likambo na ninga na loba eza très capital au katingai. Na tikeli yo. Tika nanu ne exoté batu likambo etali mbongo. Vraiment yangwa na tikeli yo sko to yo kayo okoma na biso na place oyo lingi. Landa. Nenge na loba ki liboso. L'argent répond à tout. Très bien. Mbongo eza solution ya ba problème ebele. Nenzamba yebaki ete likamuna mbongo. Ndenge balobi ete l'argent répond à tout kaka mbongo ozomona. Yango ezo kabola papa na mama na kati ya ndako ya libala. Mbongo ozomona. Yango ezo kabola famille. Ndoko mona Yaya na leki bazoyo kana lisuite pona likambu ya mbongo. Basali nzambe bele o bozo mona bango baso fifo na mpia kaloko la ngai bondi mabango nanu te. Yango na ebisi bato ebele bondi manga nanu te. Boyoka nga me bondi melanga nanu te. Boyoka o nazolo bakasi bondi melanga ite. Po boyebi te tangu na okoma na mbongo. Na kosala ba aventure ya ndenge nini. Pona omona neti sona comme na mbongo des fois na aussi la maîtrise. Donc yango ne belé basili maîtrise. Yango moni ebele basili ponga na te ya mate ya ndenge ni. Na michanga moko na kati ya mate ya. Très bien, wana vraiment na d'accord na yo. Na michanga moko na kati ya mate ya. Donc mbongo est désorientaka basali na Nzambe. Mbongo. E commandé yo kota na mutuka, okoti na mutuka. E commandé yo kende kinkole, oke kinkole. E commando maboki angulu kuna pe DJ pa baniko balancer banzembu mabanga pamba mbongo mbongo o uta wapi yo mbongo mama na yo nani yo mbongo na yo kakili solo na yo na bakulutu bako solola bazali kotonga yo mbongo loboko na posi monoko etondi na makasu. Siko ngaso na komi na mbongo. Tunanga na sepela na nzemu nini? Kumpanda. Oh. Oya madilu system. Oye bana to voyons na oki ata nzembu afwe matu Samuel te ata nzembu. Eloko te. Na tanta koyemba ba nzemu na bango. Oh. Tika na yemba ta nzemu ya innocent. Oh. Pasteur, na yeba te musana oyo. Yo pe ba pesa yo. Oh, osali eloko te. Ah! Papa tika nga na motei na mboka oyo. Kasi mbongo yaka papa omone na te ya boy. Batebele babikaka kaka na mateya o nazoteya. Bazolo bate yenda zolo batito kitoko. Yango ana vraiment. Ndozo mona tangu mbongo ekoya epesi ye ba privilège ya kosala nyonso. Yango na lobaka bwe mosala nzambe mpiaka a mosala nzambe te. Neti nga ko banda lelo ko considérer nga suite na mosala nzambe. Oh. Okoyeba ki mosala nzambe na ngai tangu na kokoma na mbongo. Mais oui que monde entier ba yebi déjà que yo za mosala nzambe. Effectivement. Siko ba mona ka basela siko na koma na mbongo.
wa yo pour mosa ba vidéo oh ndeti o baninga no ebele bakomi lelo lokwa ba confiner biso bango bazui batie ba numéro na bango téléphone ba église ebele fungoli ba chaîne YouTube oui ba prière comme na YouTube ba passer ba mosenga ba bonza o soit numéro ya M-Pesa Orange Money o nini ba pesi ba réseaux sociaux donc ba banque ya réseau o batinda ba mbongo ba komo pesa ba adresse na bango ba numéro ya téléphone effectivement yo pour ça la rango ko tianga na niveau wana te crise ekoti na makambo nzambe nyonso wana bazosala bako gagner les supplicité bako gagner davantage te babane ko gagner davantage po ezalaki église otelemi ozoteya tozomona pe longi na yo ndezo permettre que to pesa yo nini mbongo moment que tozomona ote mo to pesa yo mbongo ezate bana na nzambe bo retenir quelque chose na message na ningi na pesa tozala très prudent mokile ye mabe makasi na bato bazoteya biso na bato baza ko encadrer biso lokwa baza bato mo to yeba mitema na bango ezate tozokoka koyeba te esika papa mokile komi très bizarre na tchaki confiance pas ya mobile mobile a décevoir ngai na tchaki confiance pas ya mwasi asani a décevoir ngai na tchaki confiance na politique politique esani et décevoir ngai surtout lelo na politique okimela wapi na tongo bakanyi ensemble na pourquoi bafongoli ensemble ozomona place mbutu mbute komi déception totale siko papa omoni na nyonso na mokili ekoko boya yo famille ekoko boya yo politique ekoko boya yo papa e base place ya suki eza bobele ndaku ya nzambe siko lelo ndaku na nzambe ezo décevoir biso très bien ozomona très profond ndaku na nzambe ezo décevoir biso na makambo ebele ozolanda e décevoir biso ndenge nini dadi o to chelaki mona ki ese yende to mona ki nzambe yende to mona ki loboko ya talo yende mutakosani akochela biso lelo to suki wapi tika bao bakoti na boloko bapema na boloko na kimia tika pe biso batoto za libanda to vivre landa te bata boloko bako ino vraiment bon ba oluka babima meyo baba pe ma kimia papa yoka na ebisa yo omoni boloko eze sika ya réflexion eze sika ya ko réfléchir omoni ngatane na vandi libanda boy tanto na osepela te nena vandi libanda na kimia boy na ozo mupepe tanto na osepela te semene okaga oyoka na lobaka elo mo boy ekotanga wapi boloko repema na kimia nazokamwa likambo makasi mutu aza mwana mukie asali politique te makoli akomi na posa sala nini politique na ningi na reprocher ndeko nanga moko na lingaka o mingi na ningi na reprocher yo ozala mwana mukie okota politique te lelo koti na politique papa ngai na koti ba concert na yo makasi oh wana nyo likaku likolo ya nzete bakosalelaka ye mosaka te soki nano zwi ye te eske yo balanga eske yo balanga leka zwa ndenge eske yo pesa mbongo epa na biso eske bapara nanga balia mbongo na yo ekopasuka nango te chuba ozolanda tata mobimba ye 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 tango salaki mwana muke fala ko yemba mwana muke aye lelo komi tata mobimba aye tata mobimba ye na politique osala nini betelanga musique eloba we rason betaka musique vraiment pasteur to komi na suka to chité vraiment na batu oyo bazotala yo na batu oyo balingaka yo na batu oyo basepelaka na yo un bon moi dédicace moi numéro de téléphone pour merci héritier mpaka na kati États-Unis tata pambola yo na bosanité de fils masevo
jeune millionnaire, tour du monde, appellation, bien contrôlée dans kati à Londres. Wana nani. Patrie de Panama Boyimbo, papa na China kuna na Paris. Nabo sanité, Dieu donné mouya na kati à Italie, na Milan. Benga na plus de 143, 89, 78, 37, 29. Na Facebook, okozwa biso na Pasteur Lité Akanda. Na Instagram, okozwa biso na Lité Akanda officiel kasi sala attention. Ba piraterie koti trop. Ba miyibi ba koti ebele o bazolia ba mbongo na ba kombo na biso kasi sala attention. Pona activité na yo likam no soza na ngoposa ko tinda nanu mbongo te soki omoni elongi na ngai te. Zwa ba confirmation ya makasi na elongi na ngai. Ndozo mona miyibi o batangi ba koti tina informatique. Bazo copier yo ndengo botama. Yo komi Lité Akanda officiel bango pe ba tie Lité Akanda officiel. Photo oyo ko publier bango pe ba seni ba publier. Vidéo oyo ko publier bango pe ba seni ba publier ezo tripoter vraiment makambo ebele. Bande kona biso bozo luka bo salir ba kombo na biso pona nini. Biso tozana pona ko pesa esengo. Na mabota ko pesa ko seka na bakati ya ba famille nyonso kasi yango na sengi po o bwaka mbongo na yote mbongo eza pasi $10 na yo $20 o sepelaka o soutenir mosala na Nzambe. Lité Akanda benga na appel vidéo moninga yi nde na simosali geste wana po okotinde pa ba miyibi pamba tika tata pambola bino toza na Point Night Congo TV. Point Night Congo TV. Point Night Congo TV. Point Night Congo. Point Congo Night TV. Tobongisa. Anglais tomboki awa. Bon s'abonner massivement. Oya ko s'abonner te façon na ko papolela ye. Akola panga na komi na awa na nani? Point Night Congo TV. Sans plus vraiment te remis la souka pour comprendre abonner nyonso ya Point Night Congo TV. Vraiment abonnez-vous massivement, vous aurez vraiment des images très impeccables. Invité au Borosenga na bolingo nyonso numéro o eza na bande passante na bino yango nde numéro o bokoki ko benga pona ko zwa ba invité et ko zwa ba information nyonso boza yango vraiment na Bosenga. Pourquoi pas de saluer ingénieur Simeon Bokele Yewanande Azali pareil à émission oyo. Pourquoi pas Suprême le boss et héritier reconnu et pourquoi pas les autres. Vraiment mingi nde to s'abonner o etikali to zalande na temps en temps ya kolandaka émission na bino na linga kina lobelo ko moko très capital bino batu bozo benga na ba critique ba suggestion pe ezalaka très important. Critique c'est bon, toujours accepter, peut-être quoi améliorer. Mais bah suggestion est bien pour place aux attentes aux mieux informés. Appelez-nous, n'hésitez pas à quoi bisabiso peut-être ça là oh yozo senga. Là bo excusez nga natanga parce que baza ebele, bato oh mingi boss suprême, alobi bate belé bazo réclamer ba dédicace na bango vraiment tozo tanga te mais kasi bo limbisa biso bo bitele za lingonga mingi tolobaka kaka mingi na masolo kasi awa nazo tanga kombo ya ndeko nanga o na pesi mbote ya Jonathan Bokungu Djogo. Pourquoi pas Patrick Okito, pourquoi pas à toi Christivi Kauka et Ephraim Kauka, et pourquoi pas Enis Ngonga Bambote Naomingi, ingénieur Simeon Bokele, pourquoi pas à vous Jonathan Bokungu na Bandeli Susu, Cécile Ngondo la basketteur. Donc pourquoi pas les autres héritiers Rokoini na Libreville, et pourquoi pas à toi Ange Kanika. Vraiment bozai ebele ba o ba ki kombote ba émission eza ebele. Bozo benga boss suprême, bo benga pe bo bukasa comme ça na maîtriser ba kombo na bino au fur et à mesure tozo sololaka nazo e ba kombo na bino.